balobi Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezolo ma vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafiguendo. Check. Hugues la coiffe Icoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Icoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Icoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeicoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindi pour les hommes. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et Yei Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, Benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Papa! Nina! Là, agent JB Service. Colina Bino et Koma Gipana. On a combien de fois d'agence? Rien que tout cas, Nazeraka, Colio, on a Nazeraka, pas Naza, à Koufa Batin de la Neve. Awa, Batotembe Basili. JB Service, Yangoyo, José Baïda. Yabisakio, Awa, Ezate Batindi, O, Ezomona Nate. Awa, Soki Batindi, Bosu Colina Bino, Malamoko. Papa! Balali boso yango tozo akoli ya moto bana mona kenda. En tout cas, Cyber Service, José Baïla, tango bébé Calais, ayemaka bapesanga kombo ma passe. Pona mona ka passe, bapesanga kombo ya Baïla. Pona yila ka batu biloko na bango. Ata na raison. Biloko ekomi. Pona Paris, bazalaka na mingi ya kotinda. Mais voilà, Cyber Service, à côté de bango na Paris. José Baïla, akole bana Paris. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Donc Congo promo, Raf Ngindou nde. Raf Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito bena no number 1. Donc sito bena intellectuel. Boss Raf Ngindou en tout cas on a passivement bambot. Raf Ngindou, le présentateur la force créative Congo promo. Ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Raf Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou.
Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Porte-parole, ming to lo baba porte-parole be ba cha minoko ah. Balala na ba salon ba leki na ba sauter bango. Misu ba sota ba ba leki na bango. Neti garçon plaisir. Alala na salon. Ba sota ke ba leki na eh. Danga kombo. Mutambanza ngo mo ba beta ba générique ba za piéton na carte nani muto ba benga soki kabo se bulembi. Vraiment. Na collègue na ngao nani Fabrice Pasteur Maneno, mutasala zina ba cercueil. On se comprend. Et en plus Joseph Sabino qui était médecin en musique à la rate médecin les bébé chanda na vibrator. On se comprend mère. Na OK. Yo boy métis. Le roi na kabo ça na ba loto na sima mukongo na ba fois que n'a pas gagné les bougeons soignés azara na ba loto na ba nduta na mukongo. Na libumu partout par-ci par-là. Et en plus il y a un secrétaire hier ateka quoi. Na zo expliquer Thomas Sankara ancien président Burkina Faso na camarade na yote. Sankara papi cho likole kemba. Ozara na mauvaise haleine sur le munoko pour que polo na libumu. Moi kolo za na mabiata et kolo fufu no te. Yo zo finga papa chéri motopamba. Ouais le roi 3h30 mulili. Yo daïla le na sorayat. En plus na zo Gina PMF. Na camarade na ote na mobile note lesbienne na 70 ans à la raté. Gina na zo balo cette fois-ci. Zeminanga olongo la ki a tout fortement na boyango. Na zo ko fils grâce à ça que monsieur Bandi. En plus le monde na ko lo baraka Vincent Yosa vient à Lingara trop, mais l'homme on a quoi ça yo, na désolé par rapport à ma porte-parole na yo. Et en plus vient sonner. Na ça bien. Au bêta qui ntweni, to yebe suna mama barumba te. À part qui ntweni au bêta, na mona ke loko bimisa te. Papa chera bêta loko ba nzembo loko ba santé toucher ba béa désolé game. OK yo tikala au bêta ngote. Wera na mama qui chanteur ba yebi yo te. Ma solo na solo oyo, ezaki succès, ezaki vacuum. Donc peut-être comme ko PC ko lekana Fabrice. Donc Fabrice amona ke dans ce cas tiki muto yo. Alors boto la orchestre. Donc koka soute yango mona ke atina ki fumer des chanvres, aya konte di. Biso fumer des chanvres. Tenan. Tatiana wa ayana na mbisa uka na kokolo. Mtamboka utaki sangana ayana dembisa na de panier. Tatiana Cruz Melidia m'a fumé des chanvres. Fidèles amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue des gens dans votre chaîne qui est Congo Promo TV. Comme vous le savez bien, nous sommes là toujours à votre disposition plutôt pour vous servir, vous rendre toujours ce qui est agréable à vos yeux. Et aujourd'hui, là, je vais recevoir comme d'accoutumance, mais nous allons découvrir ça après. Laisse-moi d'abord saluer le Bing Boss, mon boss que je salue depuis Dallas. Mais c'est Raf Ngindu, Balobi Yende Makambuna Dallas. Je te salue, boss Raf Ngindu. Balobi Kwanti Kwaya Dallas, Yende Makambu. Je salue aussi mon vieux Escobar depuis Dallas. Vieux, je te salue. Et puis, pourquoi pas saluer l'équipe technique qui m'accompagne déjà. Je suis là déjà la prise de vie avec celui qu'on appelle Gianni le célèbre, mon frère Joté Sali. Je salue aussi mon vieil Yves Pan, si vous me voyez bien sûr devant vos postes téléviseurs, c'est grâce à lui ainsi que grâce à mon boss. Comme d'accoutumance, donc le lot, il y a ma porte-parole, il y a Claudia Bakisa. Donc babi ye andimi na eliwa abiba kangana pona donc babi so bemba bo Claudia bazwande ye baba ka atane kulus pona ye donc babi yende makambu ya ba porte-parole ya kin o ya ba musicien bo o bo aboyi kutuna donc na batu mususu o batu babanga ka ya boyi bangwa bi andimi prison donc bolande ka bino moko boko découvrir ensemble na biso. Bon, Toza Anna, HM, chanteur et pas Montana. Toza ne awa. Bonjour HM. Bonjour, moi c'est Mouindou, moi c'est Zangali Soumou. Ah, c'est quand même, et c'est Ange Sengo. Ouais, bon, Chanté Gito Kandi Ozomuna, la s'appelle fort émission, Ningane Bakombo Lango quoi. Congo Promo TV. Congo Promo TV, vraiment habité, on est Makam, on a RDC. Comprendre. Pourquoi mes arabes pour simple tarder, le 8 mars, Zabongo, la Palme Beach, trop bête à Bongo, Bachiri tout. Taliputa et ça l'a bien boya on a pas le mieux boya boza pour boya ba nzembo de ba agenda nzembo bimina mtemi kolobo avant goût nzembo yo renverser ba donner ba emi na ba nzembo même ba bien té ba misem soirée ba mazo ba moi 10 ka ma limite comprendre boyo yoka ndi pour sommet da pesa bino bilenga ba be buchu na pesa bino bilenga na M23 na nzembo emi la mer Madova boyo yoka n'est pas le même beach le 8 mars to za bongo le 11 to za bona kimbuta toi linga sommet des sommets bana njili bana kimbanteke bana masina bana petro Congo les 11 mots tous na couleur kimbuta bongo boya wana bongo na sommet des sommets boka bilo lokola na chuba na ah ouais makambo yango ne makambo te so beta rato yimbaka ya te mission c'est amateur mo.
yo kakuba mboko yo olingo sala nanga nini yo mami chwa mboko yo olingo kende nanga wapi mibali nyonso yo linga na yo kasango te babala yo bitumba nyonso yo bunda na yo kasango te balonga yo yo kakuba mboko yo ive uipa komela na sheri na libala zala na technique ataba mpia bisengo souffrance zala na soumission elle m'a permis sur cette base sur le conformant de na javel malesa makasi balembisa conformant de na bicarbonas pourquoi yo mote makasi bicarbonas bolingo za wapi ivi upananga ambulance yo moto yo kumbaka moto na passe pourquoi le tamponne match obona yo komi maye la rola ila if nangana lelie Rachidi Timana poto Doudou Mazedi banango l'héritier magique numéro nanga 089 80 83 266 089 80 83 266 089 80 83 266 pas musicien belé bana Congo bazo bana demito merci chuba nanye quelqu'un dédicace kina chuba nanye namoni nazwa mbeli na michuba po na miboma po bolingwa ivi ipa ebelisi ngai moto mshero za tambola ozoteka nini avola na ndunda ifo chamo sapinase héritier mamisto po na koluka mbongo imbazele bateka kanzoto po na koluka mbongo biso pe mibali tolalaka na biso te misu kabukabu héritier magique na timbisi yanga misu na coin moya kola les alités ngidi wow velanga yemone ngidi wow velanga ndoshima mido makamba ngole 8 mars bana ville bashira tout zel mozizo zel wamba bana poto toza bongo la na palme biche banini le 8 mars 11 soit bon kimbuta boya bon na makambo répétition déjà chaque mardi dans la crèche bongo pa héritier mvuki so ngo yemo na biso par ça 11h 21 toza to ça boulot pour album yango kamit bo so nzimbo quoi likambote yanga na yo likambote palala kibombanda te yanga na yo kibombanda te bombanda ngo ya nini awo simelinga gileti pokatanga lokola kuluna fote na yo mama fote na yo moko komisa mobali na yo mbwa bakata singa ye likambo te yanga na yo likambo te mama longwa ye libombanda. Merci héritier, merci. Bonjour maman nanga grâce ça dit que le seul mwindu onzamba tika na Congo ye o atigela plus que nana boduga oleki nana boduga na mwindo lekelen kalema oleki arrête kajinga oleki ça dit yo leki na Karine Mokonzi oleki bango nyoso don zamba ba journaliste basi ndeyo ça dit la grande dame de la presse congolaise donc ça dit église catholique yango émission internet nde bandi yango yo. Et bien le bien pour se présenter Rochelle Massamba yo porte-parole sans kisi sans gwa mwana leka munga mwana mutu batalisa et luka makambu mutu makambu ndeyo yo monsieur bandi ça c'est bien le porte-parole de son excellence la reine Claudia Bakisa la perle black mokitane maman Milena mama Chala donc né et grandi avec la bourgeoisie depuis le ventre de sa mère mutabota mana spaghetti na gâteau na libumu ban pour aller ndikana bikedité vraiment ya ndia alala ye banda bota mana split akola na split. Et l'homme a expliqué à Bana Congo pour comprendre que Caperdien et Zoya Caperdien et Makamu album et l'équipe album tout ma momoni bango tout va selba plage et na muta betité ba yembité au moins te bango tout va selba monotonie ba selba demi-ton bango tout na zolo en général oya moni ka kokangisa je m'en fous na lo belo kwa na lo ba au moins nga na zolo makambo Caperdien ezo ko changer makambo ndezo ko corriger ben sanité mais bango tout ba yimba bêtise ba kimi na nini ba yembi ni ba bwa kinini mais on a zo que générique dans le jour au bima ba pédé ba kozonga mibali ba lesbienne ba kozonga basi mais réseau le jour ba beta générique on a studio na sumba na bilama na ba preuve à l'appui et puis que générique c'est sumbisanga bon beta sono masola générique yango ezani maman na zo pesa que banda mama ba générique banda ki nzakote ki mvuki bokoyoka poto sangi na zo pesa que Caperdien de makambo Caperdien l'album des albums où ils ont contenu 7 titres na zo pesa que ba chanson za na 4 Caperdien est l'accident au Nini. Caperdien. Pour na biso na rolo beloko moko boy Caperdien eza lokola ouverture. Ozo pesa mama makambo, ozo pesa mama makambo na monde na musique pour asala ba featuring na ba. Signification nango to sala. Biso to ke nango bongo. Signification mais biso to ke nango nde bongo. Pour en plus to sala ba feat na ba to yemba mais cette fois-ci ce que bozo zo na version ya biso moko. Oza sacha sika, oza teva sika ba fongol na carton. Bozo ka ki lelo. Zete na bien pourquoi ba bozo linga ka ke kala fo le ka sika ne belé. Est-ce que zete le ki Android na makambo?
wana tozomona na basavant kala batutu wana zona zoyisa bateka melone loko ezana tanango yango nazoyisa yo ke basavant na bateka malisu te wana nazoyisa ke basavant na bateka malisu te wana bazaba mekako na bajaribu basavant kala et en plus nazoyisa yo ke te makambo zo na mboka ezotenga nazoyisa possession ba les apa na biso to simbi clé ya musique le seul porte-parole oza payé et en plus maman banda ma musique bandanga basomelanga mutuka maman na kembi na musique ngana utina ba orchestre za osali na émission na tonga ba osengo 300 fois lipa ya nyongo na okima na batama wana mutambanza ngungu na pasteur maneno mutambanza ngungu mo babeta ba générique ya baza piéton na carte nani muto abenga soki kabo se bulembi na collègue na ngao nani Fabrice pasteur maneno mutasala ezina ba cercueil on se comprend et en plus on sabino que était médecin na musique à la rate médecin na bébé chanda na vibrator on se comprend mère OK yo boy métis noir lobi ngana sala pa Fabrice sala nga Fabrice atika za ataka collègue na ngamu sala kwa mwana bitenda simba bilama na maboko ngako sapa na kabi babia na se nabia mutolo kwa na kabo sasa wana ba loto na sima mukongo za na fois que n'a pas gagné les bougeons soigner azara na ba loto na ba nduta na mukongo na libumu partout par-ci par-là et en plus il y a je sais que il y a ateka quoi na zo expliquer Thomas Sankara ancien président Burkina Faso na camarade na yote Sankara papi cho likolo kemba ozara na mauvaise haleine sur munoko pour que polo na libumu moi koloza na mabiata et kolo fufu no te yo zo finga papa chéri motopamba o le roi 3h30 mulili yo daïla le kino sorayet ta mutoko ba Sankara o ko tali so lubuno na TV na zo sayo et en plus nazo sayo Gina PMF na camarade na ote na mobile na lesbienne na 70 ans à la raté Gina nazo balo cette fois-ci zeminanga olongo la ki a tout fortement na boyango nazo ko fils grâce à ça que monsieur Bandi non yo kanele bango to na ça que grâce à monsieur Bandi yango sué Bandi et en plus tumbolo ke makasi na yo ke ba porte parole ba ko ba 46 abo tika na pesa bino ko pa lufu ba na ko teka ba TV na ba radio nazo loba na yo boye Sankara mi soigner na longi na yo finga papa chéri za kama papa chéri ko linga ba na mama na tina koko na ya se Sankara yo ke na poto mona ba bena Sankara ke na poto na nene avec des grands journalistes grâce Sankara ke na oyo poto Sankara kenda les grands journalistes et caméraman Sankara ke na poto bini ba ko sa ba na stade ko sanga bendanga ye aboni ko bozo ba camion na ninga sima ngaso na zongo ya voie normale et en plus nazo sabino ke te Sankara on loko ko bangisa na mboko te munoko solo mais ya kenda razonga yo atatu robeta akenda poto ya poto ya bendanga fe bendanga yi ngana ko ke poto tile pona na mutu sala pas bourgeois na sala pas mutu mbongo mama le seul orchestre ba répétera na clim na malili ya biso orchestre ni na Congo a ya on ezo se ke bango to basali fouin na na disque mo ko bangisa biso te kapelane ko zixa balbon na bango nyoso beta to yo tala clim mais on a ça yo le seul place ba bon tonton ba yaka izaka chez biso po biso to répétera ba shadu ba yaka ba lipasa mongo ba yaka ba fait Willy Mouchenu ba yaka ba Costa couleur ba Boubacar Lyon nzambi mamango abi $100,000 c'est quoi mutakabelinga $300 mais resenga kete kene melango secret ya Boubacar Lyon yeso na 500 yo na finge mama nae Boubacar Lyon nzambi na toute sona muta makambu na mo colonel Tshisekedi ne tala le plus beau colonel de la planète Terre, c'est-à-dire le colonel la swag ya beau. Ya chichi mon colonel, na zeso kete maman, oh que ça va ta mbongo. Et en plus le monde a rolo barake et Vincent Yosa vient na lingara trop, mais le monde a web ça yo, na désolé par rapport à la porte-parole na yo. Et en plus Vincent na zeso ça bien. Obeta kintweni toyebe suna mama barumba te à part kintweni obeta na mona ke loko bimisa te papa chéra beta lokwa banzembo lokwa ba santé toucher ba béa des game OK yo tikala ka obeta ngote wera na mama ki chanteur ba yebiote et en plus on a musicien de mi-temps et à part ça Vincent obimisa nani na mama musique ya Congo bano tu bazaka ba collègue na yo bila zaka collègue ba to sala pe ke yo so mongo eza bango wera yemba nzembo ni na mboka à part westa mama pata ezo ni wera yemba bon to beta sko no masolo a Claudia pe ba non Claudia longa na la belle poigne bon moi masolo na sola moi na masolo na sola oyo ezaki succès ezaki vacuum donc Claudia comme ko peser ko leka na Fabrice donc Fabrice amona ke dans ce cas tiki muto oyo alors boto la orchestre donc akoka isouté yango mona ke atina ki fumer de chanvre aya contedi biso fumer de chanvre tenani tatiana ayana na mbisa okauka na kokolo mutamboka utaki sangana ayana dembisa na de panier tatiana cruz melodie ma fumer de chanvre ndeko meko tinda ya finga Claudia mais babi est pas mon abo à vida mama na yeso mama tatiana tatiana ma tete kota ya kisesu kote place ma ebima kuna ozo mbona mais on a solo za makama minene publicom studio to kabwana na ninga mabete po succès les gars ya trop toya comme ko leka na Fabrice succès yango mona ka kokaki ba capital lesaki ba faire attaquer tomber et en plus dans so passer maneno nzembo sali no ya ozana na ozana timo epumba bozoteya et en plus jamais passer protocole à l'air bala et en plus dans so boy ozo mbona et en plus dans so que était na musique baté ya raté ozo mbona o eza musique ya Congo to beta eza wenge so moni bato monter ya luka passer et en plus dans so mettre koti bisika ba kotaka
Pour la disque auto koti bisika bakota ba. Oza kwa firma ba koti bisika bakota. Oza soke ba passer ka bundi wole sa ba makambo yo bakiziyami na ba to koti ba jeune prière pour la disque oyo. Donc nous sommes makambo zo na mboka mbelinga mbelingezo. Toza na 3 événements na mboka oyo. Ceux qui te voté ka perdre na bimi Jésus qui sa mboka ziki donc tiki makambo to zongi na likolo. Siko yebisa biso nzembo nini o Claudia bete kangaka na Capricorne. Voilà. Yango siko na zo biso ke mère nango za plus intelligente na zo biso ke makamunde yango yo. Et formation na kolo bakaki biso tobika par featuring go babeta fabrica osko ya yemo ko ya beta wapi ko pasteur maneno to benga yumi pasteur maneno moi pasteur maneno tanga yaka chez biso ayaka te pona mama biso to betaka na yenze moment bino te batu bokenda menda yaka te yo kana expliquer lo mobo omoni musique a Congo lelo to ko tromper mama mabe mo to ye baka ba reveni omoni lelo tanga ya Gino tanga Gino sa succès Fabrice azana na matete kuna beta ba bill na kinsaku kuna. Donc ma musique to chat biso ne ba chenga lever Fabrice wa beta ba bill na kinsaku. Donc makamoto sola ngo mingi te omoni Fabrice a collègue nanga Fabrice zo mona kawana c'est un collègue à moi et nazo so Gina keba lesbienne à 70 ans à la raté na ko bala yo tout oyo nazo so nazo ko officialiser omoni te ya no kisinjo katana Gina na ko planter au suki touro na mono katira ngamo na ocho periga kabelo pa mama Ritz kabelo faut planter ko mamomi na photo fana pa to bota to sa foyer voilà gars la question yo babiano yangai siko pesa biso na programme ya orchestre les amis programme anezaka que le 1er mars maman za ko lancer single na ba plateforme et tout a pesa cadeau na ba maman et le 8 mars on comprendre le 8 mars na ko sabino te bana Congo bana partout dans le monde entier to na marché de la liberté bana marché de la liberté beta bana marché de la liberté bana non ba beta concert te biso ne to ko beta concert en plus concert wane ko zala I give the dog this we bien linga de Alexis Magrasa donc concert ne zala opesi mbombo boy donc anglais to be I give the dog this donc concert wane makale oh Magrasa makale ko mata putule ko tika wane ko zane ngwete donc ba tout boy ko fêter na biso le 8 mars à part pas na biso kumba mama na bana maluku tigombe bokumba na boya liboka mbika to zala wana na ba chéri tout bana nchangu no ba beta concert na marché de la liberté ba auto ba beta wana ba beta ba fwa na ba fwa biso ne to ko beta biso ne to fongola marché de la liberté ba question yo biano yangai vraiment donc c'est vrai que le 8 mars tu want aux ADC boya le 8 mars boko yoka ba chanson anthologique boko yoka ba chanson mélabolique boko yoka ba chanson po biso to yimba nzembo lokwa ba zamba 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 bino batama donc ça dit ba chanson ko tika po biso ba nzembo na biso bondo ko on a debout national à hymne national pe album na biso fallait nango bo comparer na Thriller à Michael Jackson. Ah bon? Donc, bon, comparer l'album de Thriller à Michael Jackson. T'as la que Donald Trump a bengi, que carence musicale le continent voix féminine aux États-Unis. Il faut Claudia a intervenir. Puis surtout, il y a Mick Shaki a belle à Ramutuna Beyoncé. Puis surtout, il y a moins de l'autre. Puis surtout, il y a Murgia na McDo. Na mipende, na ba poitrine, to la nini. Wana eza scène réalisateur ndem ta sengaka. Dala, mon siko la mipende faut faire na option hein. Mais crouse pas bé si to monya la ti veste azala. Ngabia, mon lipenda Claudia Bakisa. So talent ko ko la lipe za ko père hein. Faut na option. Wana selon yo to selon. Quand on lipenda le roi cousi le roi mon il y a 2 ans. Et en plus dans zo ça yo. Robino Bundibu. Dans zo bien on a Tibera Mikwa. Ce que l'on a ndamu namu na mutu. Oza Thompson a 16 plus. Oza on pas Robino président no batami keto za Ibrator. Et en plus dans ça bien yoka yango Robino on a poité que biso to zimo benanko to kontia ko l'orchestre na yo bituna yo magasa biano yangai loba na zoka baba comme pas bino mo betozane wana za ba transfert plus cher net singa boza transfert on so que to chema ka mutu anje to koti bisika ba kota ton expliquer ko makamo yango kongo zo comprendre que la valeur de Claudia Bakisa ça dit que yenda zo ko kanga makamo monde zo changer et en plus zo sim mais on dit que o se simbité ngako moteka ba jina gamela. C'est quoi ce mot décevoir, n'est pas décevoir de l'autre côté. Voilà, tu bandez la question, maman. Ce qui a décevoir, bino pen orchestre na bino. Pour long, c'est comme Sunda et pas bino. C'est quoi son à la grande surprise. Omoni tata à la nibla zivieza. Mais ngana sala ba musique au senti bien que au sale émission boina yo boina tongo ba senga 300 fois lipezate. Na parler peno senti bien que na défi bien lipa mère le pont que soit na chaque jour mais ba fanti te na solo no maman on soit pas responsable ngana le en plus bana ma musique banda porte parole so menu mutuka na mwana moi c'est zanga ye ngana texas simate mais ngana zo do ça dit porte parole ça qui si sogo ngayo na zo mutuka
Donc, quand on tombe, on peut être car ezali mais tout le monde tomate na car ezali mais on a grâce car ezali donc nazo sola no marambo eza ça dit ozo sola eza mo lobeli para commando mutamela grena nous azo mais biso to linga kama loba ebelete me ba evre ndé le lobe na so ninga mabete car ezo ko zwanga que bientôt là au para commando mela grena nous azo salaire yeba na kayo mutamakambu autrement dit Rochelle Masamba mokitania vena nga rojenga no musaka ba on atangi bango te ba porte parole lo kuta on atangi bango nza ko corriger et en plus porte parole ko 50 tika musala o soko yenga na kisasa na ko pesa ko pa ndoteka ba TV na no pesa ko et en plus porte parole ko 50 ans na musala te azok yenga no pesa musala pa ki basket to tandela ke ba ke sukula nga fa banda babi bon pe babande ka jeune lo kwa yo po koma lo kwa bango mais ba se retrouver te ka cité mama beti ba leader ba escroc mo ke ba poto ba zonga yo biba se retrouver kenda ba poto ya boma ya makila nga na ko ke poto na te nga na porte parole sa ki 600 gwa nga no kende poto ya fois normal po nga lo o mani nga so bika lelo ça na bika te lelo na ko ke be na subi na États-Unis ya kozonga ko non ça pas bourgeois non ça pas mutambongo mutamakambu mais dans un sayo to film rappel air mon pe ba parler na biso ba porter parole ming to lo ba porter parole be ba cha minoko balala na ba salon ba leki na ba sauter bango miso ba sauter ba leki na bango net garçon plaisir ala na salon ba sauter ke ba leki na yo mona mais nga tonga na passa vraiment nga fe na koya na verfier ya bio ba msu ba sauter bon biso pe to yo ta so yo ba sauter ka ote mais na bien garçon plaisir ala na salon ba sauter ke ba leki na tongo. On s'en va même. On s'en va. Ba leader na bango ba leader ba foin et pour vous dire que ba ko futa ba za tapa dans le bien bango tout ba leader ba zombie leader amita mala moza de nga non ça pas leader nga ba futa nga na bulletin de paye ba jete nga na tangela nchiki mais na zo que au moins nga na so ko fini Claudia na 12h na 13h na mutakali bosanda kuna yo ba fantilité on va venir saber que tes famille ba jino ba sundola nga na kisasa ndena ko comprendre na za ndingo na bango et en plus on a nzembo na sali mère mi balé nous amena Claudia Poni nani Claudia Bakisa. Ah bon? Donc on joue des rôles na kati orchestre yo ko na lobi on eza ke eloko nga na sali nga nzembo ngayo omoni tina ngai nalinga Claudia Bakisa asalelanga makambo minene Claudio yo alongolinga na mpaka juma komisinga ye mama mtalongolanga na pasa komisinga na ville donc ça dit que pour Claudia donc nzamba kumba ma Claudia donc nzapina nga nzamba kata baksela yo l'appelle la reine de Chacho dans mokitanya mama mbili na chala biso mama on est sur mama chala na mama mbili ba seda na pouvoir na 2h30 babi Claudia to okena ma tina 2100 tina 2100 on point et on a zolo baka ki bana king boza na mino apaiser na muta beti pete mutu pa yembi pete Claudia ndazo yemba Claudia ndazo bwaka makambozo na mboko bon quelques dédicaces voilà tout programme exact le 1er mars tozo bwaka déjà au piste na biso na ba plateforme nyonso mama pesi cadeau le 8 mars toza na marché de la liberté ba tout bon na posa petit site ba tout bon na posa ko benga nga bo benga na plus ya Willy Moucheni Costa couleur nga 5 sabon mi balé plus ya Willy Moucheni Costa couleur 89 titatanti 55 titatanti na bandeli 089 55 26 960 ba tout botali biso na pesi biso ba mote na bandi par yemoko la reine Claudia Chacho na moni moko onye Tshisekedi ya Shadukuba lipasa bambongo na moni ya Willy etoka na Brazzaville mama Carole Agito Sonance nazomona gi basket mokonza de commune bordel kuyena et na poto pona sidisa nzembo ezaka moko mibale nzambe na Claudia Poni na ni Claudia makambo ouais Fiston Junior yo benga Fiston Junior ngana Fiston Junior ba viana balala yo sama mninyo epsangana mama vewana lala e komaka makambo na kepoto na kebo yo mona na toseka kokaki tolo bano mambo solo na toseka muto otangi komba kokaki c'est comme ça qu'on rete yo koka mengana no fresh fera embi nazana no elenge suki apembe bime bango balali inspiration tout esili bave ba koka suko inspirete yo beta ba mo inspiration ke bana mikili bolanda biso bayoka pona ngana betela bana mikili bo eza nango jemuke babi pona na betela bango na bo bazwa na eloko mobo ya président au moins est-ce que président Mobutu abenga abi général Maele abeli président tinela ba soda nyonso bitumba na Goma bakoma Louva bakoma babomelanga ba luba nyonso botika ba Swahili bazonga na mboka mon général pour nini yo kende bitumba te otie mokonzi ngana okaki libumwesela nga pasi sava vanda wana
azongi na pale bobilada mobile nanga yo poanyo tselinga biloto longolo nga versete ote mokonzi nga depuis na monaki yo oko kanoko lobate mbata nzimbi yaka na nini yaka eluki yaka president Mbimba abelaka babengana kuna na Maroc po abelaka mbata nzimbi yaka Saddam yaka. Bon, quelques dédicaces. Dédicaces na mingi na obwaka na vena ngai na pesi mbote na vena nga faire gola nika bolonina na pesi mbote na vena nga a Chris Matadien et puis na bosanité soza pour ça contacter ngobeti plus 243 89 72 74 658 na bosanté héritier wata Gogan la pourga déplique pomba wabiga maramnenge zalaka vibrateur contre maître na salue ba venionso ba ya tout ba sala comédie sika boya tokanga matosa eloko moko ba vewana ba lembi quelque soit veso bv sai bango tu ba lembi ba komi kozwa ba petsa batu ba utiliser bango ya timba